Bandeko nanga turo bondimelanga bondimelangai. Bandeko bondimelangai. Boyoka bino moko, boyoki yango déjà partout. Turo bondimelangai. Ayolele, sanako ya rieta. Yolele, ayolele, karine mokonzi mesi na yoe. Ayolele, karine mokonzi ya yo merci mama. Ayolele, ayolele, ya pambola mwana ya kola nesengo mama. Ayolele, sanako ya rieta. Yolele, ayolele, karine mokonzi mesi na yoe. Ayolele, karine mokonzi ya yo merci mama. Ayolele, ayolele, ya pambola mwana ya kola nesengo mama. Ayolele, sanako ya rieta. Yolele, ayolele, karine mokonzi mesi na yoe. Ayolele, karine mokonzi ya yo merci mama. Ayolele, ayolele, ya pambola mwana ya kola nesengo mama. Ayolele, sanako ya rieta. Yolele, ayolele, karine mokonzi mesi na yoe. Ayolele, karine mokonzi ya yo merci mama. Ayolele, ayolele, ya pambola mwana ya kola nesengo mama. Ayolele, sanako ya rieta. Yolele, ayolele, karine mokonzi mesi na yoe. Ayolele, karine mokonzi ya yo merci mama. Ayolele, ayolele, ya pambola mwana ya kola nesengo mama. Bolanda nyonso oboyoki na mukola lelo. Eza deja kolakisama partout. Na oyo ngana koloba. Bondimelangai. Eza ya solo onga na zoloba. Oyo bango balobi. Eza pe bongo. Me bazangisi likambo moko. Po bayebi pete. Bondimelangai. Bolandanga. Boyokangai. Mbote bapapa, bamama, bandeko. Mbote barando na barandonet. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko na ngai, boyoki bien, mbuta putuli, alobi bien. Azobongisa 300, bino moko boyebi, bo baksa o etikali na sima. 300 tonton, ya batu, pona babunda. Na batu o ya lobi eza bato yo basalaka deja ndenge bolandi pe na ba info. Batika musala ya bitumba. Bakoma na bango ba munganga. Bakoma na bango ba cultivateur lokola Diego. Bakoma na bango ba musicien. Me balobi babongama. Pote bakende na mboka ya mutu oyo aza mokonza mboka ndeko na biso ya comédien acteur ya théâtre mbuta Zenun Chiringi. Bandeko wane zali modèle ya kolobela, façon de parler, me bolanda ngai bien. D'après bino, soki alinga bimisabi bundeli ya suka po bunda na mokili mobimba po ayebi ke bazo bundisa ye na bato musoso na comédien na biso te, ba main noir baza na sima, akosala nini? Akozwa bato baza na bango babunda, akotinda diabulu ya mibale te, akobongisa na ba o babunda kala batika babongama. Yango azosala. Bandeko bondimelangai. Ba oyo bazobongisa bango te po bakende kobunda na mbuta comédien. Comédien bakobunda na ye na bato wana. Po bato wana bakotika musala
oyo etongaka mboka ndenge Diego azosala mosala ya bilanga eloko eleki mosala bilanga eza te. Siko bato wana batika bilanga, bato batika kotia bato batonga baya bango nyonso. Elakisi na kote bilanga tokozanga bato, elakisi na bamunganga tokozanga bato, elakisi na bekolo mpona kotangisa tokozanga bato. Alors mpona kosala likambo bongo ezalaka kaka mpona kosala etumba monene. Bandeko ata bomoni nga nazoloba bilobela esala eloko te. Nga mpe na tie te bondimela ngai. Nga nalobi boyoka ngai kaka bozwi ba oyo eza kolobama na ba information, bozwi oyo ye moko Mbuta Purtilingi alobi, botiango na mesa ovandi no kalme, okomokanisa na mayele ya yo moko. Réponse ekopesa yo ndimela kaka oyo ekopesa yo. Soki elobi na yo makambo ngana koloba eza liboma, tiano pe kaka nga liboma po sali kalikili na yo malamu epesi yo réponse. Soko moni ekokozala pe na nzela, otie ekokozala pe na nzela. Réponse nyonso oyo kozwa eza nango mabe te. Ngai kaka eloko na lingi oyo na sengi na bino maloba o nga na zwi bobwaka yango te, bozala nango ata boko konsidere nga o bolingi bo konsidere. Sima nango bobando tala makambo eleki kaka lelo na ba televizio nyonso. Ponga nalandi yango na français, nalandi yango na ki-allemand, nalandi yango na ki-français, nalandi yango na ki-espagnol, nalandi yango na ki-portugais, nalandi yango na ki-italien, kaka na kilingala na nalandi te. Na kilingala nga moko na ye koloba. Na baki Congo nalandi pe te. Na Kiswahili nalandi te. Na Kichiluba nalandi te. Na Kikingala nalandi te. Na ki munoko nyonso nalandi te. Oye chikali. Yango bandeko boyeba tangu Mbuta Purtilingi tangu bandaki makobeta makofi oyo alobaki yazane na posa kobeta makofi te, eza kaka bazosala entraînement na bango pe mikolo une semaine moko boye avant abandobeta makofi tomonaki bana na ye babanda kozonga. Biso nyonso totali tolobi bana bazongi na bango na ndaku. Mbuta Purtilingi alobaki na ye ya solo. Ba television pe elobi awa epesi biso basangwe, ba radio elobi biso nyonso motema ekiti. Bandeko pe waninga babeta makofi balobi na mokili mobimba bobanga na bino te. Biso za na feti na biso ya mboka, tika to sepela toyebaki na biso ekosalama nango te, likambo ekoyela biso te. Biso bafeti tobini tokela na bandaku na biso lobi misala eloko moko te kosalama, likambo moko ezali te. Bandeko bana wana ta babanda kozonga bomonaki bino moko bakoma ekutu na bandaku te, bazalaki na bakaka na baneige, bakota mbala moko makambo ebandi. Bomonaki yango ndenge ebandaki, ezalaki nango surprise te, biso moko tokomisaki yango surprise. Yango bandeko oyoyo eza teke bokozala ba telespectateur bobando tala ndenge tozotala bagarre oyo. Bokozala na kati ya filme, bokozala na liste, na tika koloba kutu bokozala, tokozala na liste ya bato oyo bakokotika fufu na premier jour, to na 10e jour, to na 2 mois. Soki mapamboli kolo alingi tokokozala pe
totikali ba survivant mais tozali toza ba téléspectateur te mais tozali na kati ya filme oyo yango bandeko bokende na video oyo mosusu nasalaki ezali awa na se nauta kolobela deja oyo bokosala soki eye bokosala ndenge nini mpo na survie na bino bandeko bozwa yango na maseki te moto aputulungi akoloba lisusu te akoloba na bato lisusu te ke o soki bosali boye nakosala boye soki bosali boye nakozongisa boye mpo makambo to abanda koloba basala te basi basali yango baleki ndelo alors mbuta putilingi ayebi bien soki atiki mboka na bango na bana na bango na bagénération bakoniokama libela ya libela vomie babunda nde etumba nsima nde baniokama ke babundaki mpo ezalaka elombe mobali azalaka bongo fo bunda ata babeti yo mwasi na yo na bana bakoloba papa sheri ata obetami mobundi mpo na biso ke osali eloko te ovandi na yo mwasi na bana bakomoniokama yo kufi ya njolo otiki bango bazoniokama bakoko bazoniokama bakoloba koko na biso papa na biso sheri na nga atombola ata mosapi moko te mpo te asala mpo na biso ntango mosu alinga kolonga soki mpe alongaki te tolingaki toyeba bapasi oyo tozomona ya ntina yango mbuta putilingi lokola ye aza comédien te aza humoriste te asalaka mpe théâtre te alinga yango kutu te ye eloko ayebi eza kaka masano ya makofi masano ya rando masano ya nzoto na nzoto boyoka na solo alors akokotika mbuta bidon te adondwa surtout bana oyo aye na bakoko batikala na histoire ke mbuta putilingi asalaki eloko te donc 300 bakisa oyo kobakisa na nsima ya bato oyo yasengi eza te mpo bakende kokutana na moto ya théâtre na humoriste soki ekuta kotinda te bakende kutana na Anso Luzolo na Mike na Duchesse na Saisai na ndimi ta kotinda bakende kutana na moto wana bandeko bondimela ngai soki bondimela ngai te boyoka ngai. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss yani a danger. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa isaote. Donc na ko le katisa na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, na balinga kelenge ya komba congolais TV vraiment ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na so jipe kia mata ay boss de boss ya ni ya danger donc ba ça tolo la zaki bu ya boss na biso jipe kia ma nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali jipe kia ma les boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga kelenge ya komba congolais TV vraiment ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na so jipe kia mata ay boss de boss ya ni ya danger donc ba ça tolo la zaki bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama les boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.